mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kika kokoma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. Masolo ya Mboka. Après 3 ans d'existence, les Nazariens TV, autrement dit LN TV Bilengia Bonzambe Bisike Fanda Kaka, vous propose encore une fois na Bilengia Leloyo Masolo ya Mboka. Dans l'ensemble Bokolanda Yango mingi, pas avec moi, mais avec votre frère. Humble serviteur en abino, Justin Kwangin, l'image en profil. Masolo ya Mboka, rubrique Bagisami na kati ya www.lenazarientv.com. Eza pona ko informer, ko réinformer, ko divertir bino. Lokola mo mesano neto mesana, ndenge pe bino, bozwa biso. Lokola ba partenaire officiel, bato bandima ko vanda ka libosa ba ordinateur, na ba internet, na bango, po balanda les Nazariens. Rubrique oyo eye, pona ko pesa ba information à sport, kolobela musique, kolobela théâtre, kolobela cinéma, kolobela culture et art, social, peignon so et mémarane éducation. Lenazarientv.com. LMTV cette fois-ci, c'est le savoir-faire. Masolo ya Mboka. Bonjour fidèles téléspectateurs, les amoureux de Nazarien TV. Et là, comme vous voyez, Tozana Katia Limité, derrière moi, c'est 7e rue Limité. C'est bien le vôtre Drac Lumbu. Et nous sommes dans Masolo ya Mboka, une émission qui touche tous les couches. Et là, tu es bien événement au Ezole Kanamboka, Tozana Sangwamoune, Tozana Passia, Namutema Totiko Bungisa, un baouba. Il y a politique Nabiso, il y a RDC, c'est bien monsieur Etienne Tshisekedi. Et vous voyez comment Mokile Ningani, Kinshasa Ningani, RDC et Ningani, mouvement est vraiment terrible. Et Ngana Zali on a 7e rue. Alors j'aimerais laisser le temps à vous, nous, pour regarder les événements, comment ça se passe au 10e rue Lumete. Allons-y. Masolo ya Mboka.
Masolo ya mboka. www.lesnazarientv.com. Les images en parlent, les images en parlent. Pourquoi Massa c'est Zobeta, Tozomituna, et za guerre Tomatanga. Minomoro Bomoni descend Tosali, la 10e rue. Restez toujours connectés et branchés dans votre chaîne, les Nazariens TV, une chaîne qui vous édifie. Et la suite, on vous donnera toujours les informations. Ciao. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe alona